bana Kinshasa ezali ngai porte-parole na bino, les gardiens du temple, le 15 septembre, ville morte, début à révolution, na sengi na bino tout bo telema, bo bloqué ville à Kinshasa, talelo bo naissance te, Félix Moyibi, akotambolaka ba mariage, mboka na biso 20 millions de morts, na sengi na bino ba kinois, tala ba député na bazo touché ba 21 000 $, ba ke vacances ba pesi bango 63 000 $. Félix Tilo, le salaire na 2 70 000 $. Bino ba policier, ba militaire, bozo zwa salaire à 100 $, mais ba député, bazo zwa salaire à 21 000 $. Bo sangana na peuple, bo bengana occupation, bo bengana Félix Tilo, oya tie mire, entre biso na batutsi, il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. To bengana e to bomaye, bo bimana tout na ba biloko tout boko bimana ngo po bo défendre libération mboka na biso le 4 janvier 1959 na match ya vita na Mikado. Bakinois balibéraka mboka internet ezalaka te, réseaux sociaux ezalaka te, nana besoin na bino bakinois bobima po bo défendre mboka na biso. Merci beaucoup.